députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du grand qui quittez les groupes armés, je vais le dire. Mbote lisusu bandeko nanga bino bandeko oyangai masolo na député. Masolo na député bandeko nangai tolingi to solo la talakak. Tout la grande actualité est à dossier à Jean-Marc Kabound. Après le député national, après le président des groupes parlementaires de l'Union sacrée, Tour Chikoyo et les députés provinciaux au basali déclaration à banque. Masolo. Masolo na député bandekonanga na kozonge la moi muke dossier yango imulunda na marche parce que lobi na lobela ki moi muke mais na sisa guidé. Masolo. Masolo na député na kolobela encore une fois de plus l'Union sacrée. Masolo. Avant que naloba ba descente na biso juste après manifestation ya bandeko ya Zamba Telecom Mama Koko ba quartier nyoso tu wana ngai na lala quitté, je me suis déplacé pour na kokende kokuta na ba responsable ya OVD biso musala to sala kayango na lingito de cortiquer moi mbangu moi masolo wana ndenge to okana boko limbi sawa na zo sali na côté ya vie. Nalingi d'abord na rappeler ce qui s'est passé hier. Lobby na moni batu ko benga Eliezer ba bengi Eliezer a lobby. Mais je me suis étonné par rapport à une question. Il y a une question d'actualité. Le député de l'Union sacrée, ba président et ba groupe parlementaire, ba sali une déclaration. Bah député, il y a eu des PES, bah une déclaration des aveux, il y a Jean-Marc Kabound. Désavouons notre collègue Jean-Marc Kabound et prenons acte de sa décision de démissionner des fonctions de premier vice-président de l'Assemblée nationale qu'il occupait au nom de l'UDPS et non pas à titre personnel, et de ses autres fonctions au sein du parti, que nous devons continuer à consolider ensemble pour servir les intérêts de notre peuple. Moi, je ne suis pas élu sur la liste de l'UDPS, mais je connais l'UDPS. Na simanango, lelo tozo beta masolo ya déclaration à ba députés provinciaux. Ceux qui botali maloba ya ba députés nationaux, membres ya UDPS, balobi na suka wana ke tozo senga parti ezo ba disposition. La conséquence c'est que tous cinq partis va dépouiller Jean-Marc Kabound des responsabilités na katia parti. Jean-Marc a annoncé sa démission sur les réseaux sociaux. Bien sûr que son directeur de cabinet lobby, il ne va plus démissionner. Mais moi j'analyse les faits. Quand j'insistais que c'était le moment de stopper, je savais. Et les gens ne m'ont pas écouté, les gens aiment les flatteurs. Tous ces gens qui venaient comme pour compatir na Jean-Marc Kabound, tout ce que Jean-Marc leur disait, ça sortait là. Et bah propos est belé kobima ba propos ya dédain. Et bimi pambate parce que bah o azalaki ko solo na bango, bazaki ko rapporter yang. Biso tozwa ba promesse. Biso tozwa ba menace. Ya komona batingi ba tubo kende ko menacer Eliezer. Yoza muto IDPS. Mais quand on marchait avec eux, quand nous avons battu la campagne avec le chef de l'État, wana na mona ki mutu ko benga ngati. J'ai pris acte de mon exclusion. Nandimi situation nangai. Parce que même avant que Moïse Katumbi Tchapo ne se rapproche de Fatih pour n'abasser la Union sacrée, il y avait des choses qui se disaient. Moi, j'ai été victime d'être attaqué. Des fois, il y a des réunions où il y a ensemble, il y a un côté.
Mais côté à UDPS, ils ont des kofinga, c'est tout ce qui va lingi bakabola. Wana mutuna bisote, wana mutuna. Mais tant que yindaka, nalobaka, je défie quiconque, je suis devant la télé. Bilonginyo surtout wane télé magatélé mak. J'ai pas encore accepté les combattants, bako critiquer parce que bazava combattant, ba compagnon de lutte. Néozomona bangwa. Tomona ya mabena ya malam. Mais ce que je n'aime pas trop, c'est quand on les utilise contre ma personne. Et nous acceptons. Maintenant, tant que Bato Babandi va défiler, et pas Jean-Marc, Bazoloba, nous condamnons, nous faisons ceci, Kaka Bango en avait mis, chef, Alobiboy, chef, Jean-Marc Azoloba Boy, Yalinyala Kisaboy. Et j'ai demandé à l'entourage de Jean-Marc, j'ai dit, il faut que nous gagnons à Kobomomoto. Demandez à Jean-Marc, à Luka, Nandenge na Enyo surtout, Bakutanana président de la République. C'est l'unique solution qu'on stoppe. Tous ces gens qui l'appelaient 520 gigas, Bangonde, Komikuna, allez, Kabound, Hitler, dégage, ainsi de suite. Tozotal. Après déclaration, il y a un président et un groupe parlementaire, il y a un député et un UDPS, qui est plus loin, parce que la première déclaration qui est plus loin, il y a un député et un UDPS. Mais vous avez appelé qui? Ils ont signé leur document est là. Monsieur Tambo Alobi, c'est dans tous les sens. Je vous propose de suivre la déclaration des députés provinciaux. Naba réaction à Bangoun après Yowana, maître Peter Kazadi Bato Ebele, Bazala Kiwan. Suivez-moi ça. Qui ont rédigé une déclaration que je vais devoir rendre à ma qualité du président du groupe parlementaire des députés provinciaux de l'UDPS à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Déclaration de soutien des députés provinciaux de Kinshasa, membres de l'UDPS, à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous, députés provinciaux, membres de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Tshisekedi, avons suivi avec indignation les incidents malheureux provoqués par l'honorable Jean-Marc Kabound, premier vice-président de l'Assemblée nationale, en date du 12 janvier 2022, à travers lesquels il a intimé l'ordre à sa garde rapprochée de se saisir d'un élément de la garde républicaine qui y a été humilié publiquement. Considérant que, dans sa folie légendaire, sans avoir consulté ni informé au préalable les chefs de l'État, moins encore les partis de qui il détient les mandats, l'honorable Jean-Marc Kabound a annoncé sa démission du poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale à travers son compte Twitter. Considérant que ce comportement de l'honorable Jean-Marc Kabound est délibérément posé d'une part dans le but de saper l'autorité du président de la République dont il fait preuve d'aucun respect, et d'autre part d'humilier les partis et ses millions de combattants. Ne pouvant pas rester indifférents face à cette situation chaotique créée par l'honorable Jean-Marc Kabound, nous déclarons ce qui suit. 1. Réitérons notre indéfectible soutien et notre loyauté au président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, seule et unique autorité de référence de notre parti. 2. Réaffirmons notre soutien aux institutions de la République, à nos vaillantes forces armées, à notre police ainsi qu'à nos services de sécurité. 3. Prenons acte de la décision de démission de l'honorable Jean-Marc Kabound du poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale, tel qu'annoncé sur son compte Twitter officiel, et demandons instamment
aux députés nationaux de l'IDPS d'engager la procédure de son remplacement. 4. Invitons la Convention démocratique du parti de se réunir sans délai en vue de prendre des sanctions exemplaires et de restaurer la légalité durablement foulée aux pieds par l'honorable Jean-Marc Kabound. 5. Appelons tous nos combattantes et combattants à rester vigilants et à se ranger derrière Monsieur le Président de la République, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son combat pour le bien-être de notre pays et de son peuple. Fait à Kinshasa, le 19 janvier 2022, c'est signé par 10 députés sur les 12 que comprend le groupe parlementaire de l'IDPS. Je vous remercie. Et ça va député provincial à la ville de Kinshasa de Bomoni Bangwa. Mais ce qui est na page Facebook na ba kaka bagwana de bazala qui ko publier Jean-Marc Kabound. Ya ngana kolobaka mikolo nyonso. Quand vous voyez même le chef de l'État na lobaka déclaration. Non. Notre candidat en 2023 c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au sali ndenge ça ne sert à rien à ko sala ba déclaration. Ozo sala ndenge ni pour que batuwa na bandima chef de l'État. Ozo salani. Ba déclaration pour na kozwa ba promotion. C'est la même chose que j'ai dit en ce qui concerne l'union sacrée. L'union sacrée wana bokomi kaka bato ba utaki na FCC bazaye belé. Bato ba utaki na FCC bazaye belé. Siko tokozonga na même situation tozalaki où la majorité qui dirigeait n'appartenait pas à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo parce que bazana kata vision na été, baibi makamu na été, musala na banko de nyeye. Et tokozonga na situation wana parce que ba nomination ekobi manengeni bangonde bazaye belé. Bangonde bazaye belé. Na bawo bazoya na ndenga solo. Na bawo bazoya na ndenga lokuta. Biso tozotala, mais mes vidéos resteront. Un jour na ko rappela kabino. Que voilà, na loba boye boyo ki la kabatute. Un jour mes vidéos resteront. Nyonso na koloba. Tozo tchankaka oko obeti ndeko Eliezer tokokoma. Okotala depuis que le dossier de Jean-Marc a commencé, ndenge nazo salela kabino banalise. Depuis que l'union sacrée est banda, kota na ndeko Eliezer tokokoma. Okomona comment nous avons fait des analyses. Bokotika la distrait, ngai etalingate. Batu bazoya, on va détruire de l'intérieur l'union sacrée. Et kolongwa na vision nango. Même awa, soti Jean-Marc Kabound à Longwe. On va voir qui est celui-là qu'on va désigner qui peut jouer à l'équilibre en contrepoids. Parce que ce qui va poni mutu ya malongate, to éviter ce qui va se passer. Mutu ya malonga za kolobani, ndenge yo yebeliwa. Si vous allez placer quelqu'un qui va commémorer la $10,000 à Lengi, va commémorer la $5,000 à Lengi, c'est compliqué. Naza de député national, bien qu'un petit villageois, mais je connais la réalité de ce terrain-là. Nazo mona batu ba misusu nga nazaji ko respecter ngai tam. Nazo tala ba on habita. C'est pas pour rien, vous comme on a mutoyé wa Eliezer a proposé loi ni. Loi sur les femmes biso to proposer ba vraie loi. Yako proposer to ndimayo. Total la vraie loi. La vraie loi ou la bonne loi ezali o ezo ya correspondre na besoin de la population. Yo le kana balabala loba makamwa no zolo. Je le dis sans orgueil que c'est la première loi au Batoubaye qu'on soutenir. Événement et interpellation à ministre d'été. Moutoupa fouteli bango transport a été. Loi au naba de pité. Na population ba sepeli.
Le deuxième et le dernier point, relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique. Je vous rappelle qu'après le débat général de l'Assemblée plénière, avait confié l'examen de ces projets de loi depuis notre séance du jeudi 8 octobre 2020 à la commission mixte relations extérieures, socio-culturelles et droits de l'homme. Selon notre planning, les délais mis impartis étaient de 7 jours. Après le membre du yango bokomona après makambo nyonso batu batamboli kuna na Zamba Telecom bakangi balabala ngai na lalité tongo na te komona batu na OVD. J'ai obtenu une solution. Babisinga ke ya les fonds bientôt là tokobanda misala. Tangu misala ekobanda nde tokotala siko ba babimaka batu babandi ko bima koluka kolakisa batu ke bango nde basala ki démarche. Tokomona observez Bino. Parce que quand les autres font des démarches, Bino vous êtes en train de tourner le pouce, vous met la champagne. Dès que vous avez Bino wana ko kende ko récupérer. Et ça Sony. Yango moni bakina ko reverser Bino na kindel. Je me battrai pour ma base. Je me battrai pour le peuple congolais. Je me battrai pour l'essence de notre combat. Je me battrai pour na valeur au biso to défendre. Yango ba moni nazo talisa kabato. Aujourd'hui la police est de guerpir yendenge balingi et personne qui en parle. Moi je vais activer mes collègues députés. Toko ça là ba descendre. J'ai tenté d'avoir le ministre Asselo na Zuyete. Vous voulez quoi? Biso to tika la calme. Mieux vaut na loba babo ya koyo kelangai. Tant que baloba kaboma député tika policier, c'est parce que c'est nous qui avons l'obligation de redevabilité. Yo ba ebiote ozana contrat mon côté OK nguna ba pêche $100 yo wana papa OK ko finga bato c'est ça. Et quand nous nous battons tozo kende na ba bureau tozo kende na ba érosion tozo kita sur terrain ba musu batikali bazotal bozo sala politique et stratégie. Et je ne cesse de le dire. Nous depuis que nous sommes élus jamais to paiement tozalaka na ba descendre Nathalie o kosala ba toilette to sala ndengo moni même bandeko ya Aden bazo kende bazo landela ka malembe ba travaux to zali kosala parce que ce sont les gens qui sont venus nous soutenir. Je suis avec les personnes avec handicap et je suis avec les autres. To sala kango pona o comme papa bonheur maman bonheur parce que monique oyoki solo ya 2023. C'est compliqué. Nalobela kilobi makambu ya pasteur Daniel Ngoyi Mulunda. Batu basali marche. Oui, j'ai condamné la force qui a été utilisée
parce que beaucoup de ça va tout poids pour aller. Beaucoup kuna bozo luka ko tout fait bang. Non. Mais allons à l'essentiel aussi. Pourquoi il a été interpellé? En ce moment, j'ai fait remarquer na bande qu'on a vu sur en Belgique, na bolingini sécession. Bolingini sécession. Et moi j'ai dit, j'ai demandé au service, Boyebi, ce chef de l'État a étouffé la sécession que quelques-uns de nos frères de Ngandajika balingi basalisa. Quelques-uns, bazakuna bazanga discours. À cause de la démarche, c'était tout ça va député. À cause de l'autre côté, il y a que Bamema et l'autre comment on a Ngandajika développé. Il y a avant de bafoutir mon walier, bafoutir mon walier. Non, tous les efforts, tous les efforts pour que tous la province à Kasaï orientale. Province à Kasaï orientale, on est bakoutini. Les chefs de l'État est arrivé là-bas. Qui l'ont saboté? Qui l'ont saboté? S'il n'y a pas d'évaluation ni de sanctions en aucun, qui ont saboté les chefs de l'État? Ils ont passé. Ils ont compliqué. Et vous voulez l'opposer à Batunyoso. Vous avez un esprit à Bakalo, Moïse Tchombe, l'esprit sécessionniste, division Gagayandengwa. Et la province va se développer parce que Batia Bato Amuno Komoko, Batunyo Sobazolo Batiluba, ainsi de suite, Neko se développer. Bozo Boba Kisade, Boba Kisape, Kasai Central, Boba Kisi Batunyos. Zasoni. Maintenant, où pasteur Ngoimulunda, Akeiwana Bandi, Azo sauté, le cola Nazambala ya Timosali Nanzam, Azo sauté. C'est parce que le secteur là n'est pas réglementé. Na proposé qu'il t'a bazou la gouvernement Samalukon. Na lobby basa la ministère moko de culte et association. Ce ministère là devra gérer bat. Na secteur wana ce n'est pas kaka mutwa ki azui F92 azakuna abandi ko sala bisala sala. Il va même faire des déclarations incendiaires ndengwan. Il a été président de la CENI à Salani. À Salide ke bakanje Abeli Mbalamok. C'est compliqué. C'est le moment de réfléchir deux fois, de mettre en place des stratégies. Il y a contournement au lieu de regarder les gens en train de s'organiser comme ça, même sans raison. Parce qu'ils cherchent à se coaliser pour que... Bah, mettre bien à mal. Vous ne comprenez pas ça. Masolo. Yango balobaka. Ba o bazo boma Congo ezaka ba congolais bango moko. Tous ceux qui sont en train d'hypothéquer police ozomona ali ba de guerre pile. Komona kaka batu moko na kati. Ba bisika nyonso batika que batonga te batu bazo tonga. To sali descente na mineta ya ITP. Bakotonga okokuta kama mokonzi moko. Tokena na vallée de la Funa. Massa c'est beta. Bakonzi bazakun ali. Place mundela lo baba tongate bazo tonga so ki kwe voilà boya kotale la biswa. C'est compliqué. C'est la même chose na Elsa Kibino. Macheto bakangi na Butembo. Ezaki akokata mbila. To akokata batu. Après kokata batu nde babandi. O Félix azokokate, o azokokate. Basali moi Patrick Amuke. Voilà là où nous sommes arrivés. Pour le moment, notre armée Azali ko maîtriser mouké, bah chef rebelle. Venons voir ce que ça va donner dans la suite. Na lignina suki sa bande konanga. Na koba kisalisus bande konabiso ya Aden. Ndenge bazali ko kita pour na ko vérifier, ko enquêter sur ce que nous sommes en train de faire. Et andengo wana l'antipathie et la sympathie sont naturelles. Mengana lobaka na bande konanga, o ngana zakanango, o ngana ebaka na tchaka sur la place publique. Je n'impose rien. C'est de venir en aide à la population vulnérable. L'honorable Eliezer Tambwe est censé donner sourire à sa base. Idéologie Eliezerisme. Pesa moninga sourire, pesa sourire, pesa moninga sourire. Asepela aumela na mokili. Pesa sourire.
esengeli baction nyonso moyen politique to ba asbel peuple azala au centre de toutes choses. Okola tozali kosala nyonso po ete peuple azala malamu. Okola tosala ki constat ya ba faux sceptique etondi. Tozwaki likanisi ya kolukaluka nde tolukaki o tolukaki nde tozwi yango to contacter société oyo eyaka kovide ba faux sceptique nde topesi bango mosolo esenge topesa po ete baya kolongola biloko oyo esi etondaki déjà parce que mabulo eza ebele esi etondaki. Maître Nicolas ngai na okotuna ya moto beta kutu lisolo awa nani alisima na bino eloko eza campagne déjà pré-campagne pardon beaucoup salela ndeko Eliezer te c'est quoi au juste parce que bato bako comprendre te eza ndeko Eliezer moto akotinda ka bino bokita na terrain pour na visibilité na ye soit eza nini au juste to éclairer quand même bazone d'ombre ya solo makambo ndeko Eliezer azali kosala kaka na lukunga te soki ye asali na Lodja asali na Kabinda asali na Mbujimai eza campagne pour nani parce que yaza mutu ya lukunga siko ya Mbujima soki ya eza campagne ya Mbujima tokoloba nini ta muso alinga chela Fachi Libaya eza mabeta aza mutu lokola batu nyonso azali na makanisi ya malamu soki amoni ki azali na makoki ya ko postuler na 2028 eza mabeta parce que le boulevard est pour tout le monde, il n'y a pas exclusivité ya Kotia Libaya na présidence. Yo ata yo l'argent des sénateurs, lobby okomona ke non, il est là Kotia Libaya yo lobby non, ngai pe fona Kotia Libaya. Ce qu'on moni ki ozana ba ambition wana, personne ne peut freiner les ambitions des autres. Ma et le kotoye awa toza bato ya campagne honorable les RT. Et les R c'est un politique. Azali kosala makambo na ye ba œuvre sociale, domaine wana nde biso asbel. Les amis de ndeko Eliezer to mona ki ete azana makambo ebele soki biso to yaka awate to linto ye bateke ba toilette etondi avant tie ba pepa ki na maboko soki muta pepi na maboko ba microbe nini yazwi heureusement que Nzamba asungi ya pesi biso mwa makoki nde to ye lelo to ya kosalisa bandeko na biso kata bango nde bakotala na moment ya vote soki bako voter nani vote eza likambo ya mutema. On ne peut pas entrer avec quelqu'un na kati ya ba urne pour na koyeba ko tshela nani eza na mutema. Ce qui peut ba moni ke ndeko Eliezer abongi po na bango. Eza choix na bango. Eza mutema na bango na ba urne na bango. Mais biso toza équipe ya campagne honorable Eliezer. Biso toza asmen. Toza mikanda na biso ba statut, toza ba règlement intérieur na biso, toza li département ya makambo ndeko Eliezer azali ko sala te mais toza ko accompagner bobele ba œuvre sociale na ye. Pouete ezala mokonzi ya mboka ezala ba ministre ezala batu nyonso ya bwanya ya malamu action nyonso tokoki kosala population to mutu esengeli azala na centre ya activité na biso yango wana siko awa maître Nicolas to suki ka awa to bandi awa to suki awa ou bien il y a encore ba site misusu ou bien eza ndenge nini tokokende musika awa ndeze bandeli awa ndeze bandeli toyokanaki na bandeko nyonso tozali kosala ilongo na bango po nazali ngai moko te mutu moko mayele muke bato mibale mayele mibale tozali na bandeko nyonso tosololaki ete tobandi awa tokokende kitambo tokokende na bisika nyonso honorable asalaki ba œuvre ezala libanda ya Kinshasa ezala Mbujimai ezala na Lodja ezala na Goma soki makoki emonani tokokende partout po ete toyeba pour faire revivre ba œuvre ya zosala parce que soki biso totalisi batote peut-être écola là parce qu'il n'a personne ne peut être l'avocat de sa propre cause. Merci beaucoup maître Nicolas tokozonge la haute awa to solo lana nous a chargé à projet maître maître Albert Mbotena maître Albert tomoni yo za chargé à projet yo ndo za chargé à projet donc aux aneti éléments de base toloba awa tomoni bokiti bo sali action o bo sali lelo et tant que chargé à projet na kati ali bengana yo combien des actions o bo prévoir pour na ko pallier na ba besoin o eza penza liboso pamba te mosali za mwa mingi. Merci beaucoup Ndeko likambo wana na ko bimisango nyonso te po eza likambo babombaka mais ndenge omoni biso na terrain boy
c'est que exécution ya projet moko esalemi. Les restes au komona kaka na bilili ndenge bato nyonso bakomona. Bon, pour Nakaneva nayo combien déjà de projets? Bon, en quelque sorte juste pour la première trimestre, il y a mois de il y a 2021-22. Déjà combien de projets vous prévoir, même à 2 ou 3 ou c'est comment vous s'organiser ndenge nini kuna? Omoni ndenge omoni biso awa ndeko toponaki liboso toya epa bandeko oyo bayebi kosorganize bango moko te ata bayebi kozala na makanisi ata bayebi kozala na makasi mayele me ndenge Nzambe asala bango bakoki komisalisa bango moko te yango toponi awa non seulement koya kopepa mais mbala nsima tokutala na bango ndenge nini bakoformer bango na ndenge nini bakoki kosorganize mpona koluka lipa mpo lelo tokoki kopepa wese mais écoquité, il faut baluka ndenge nini bakoki komizwa en charge le temps que bat mususu baya kosa sa bango ndenge omoni biso toye boye mais moyen na bimisa nyonso na TV boye ezali te po ezali eloko babombaka po likambo soki obombi te bat mususu batongolo miso baki koyiba bango. Toliki ya keba projet yango kozala kaka boye toboye ko makeno honorable Mokala zalaki sima na honorable Mukumadi Stéphane Mukumadi. Mukumadi c'est pas moi d'hasard honorable te excellence ex-gouverneur du Sankuru ma province. Monsieur le gouverneur. Ouais, ex. Merci beaucoup. Awa siko tokosukisa pamba te tokozongela maître Nicolas pona ko ba précision muke mais esika mbongo utaka. Sengeli to solo na financier. Pambate muto ayebi ku oyo ebimi awa maître Daniel mbote nayo mbote ndeko Larsen et c'est ngomi nya komona lelo félicitations également pour na musala ningo to moni ko tambola malamu. Merci beaucoup ndeko pour que action oyo esalema à peu près bo sali ndenge nini pona kozwa misolo oyo nani alisima na bino. Bon nana zali sima na biso na koloba d'abord Nzambe Nzambe nde muto azasi sima na biso ko c'est la kaka Nzambe mais non otuninga motuna na pesio yana. OK. Donc Nzambe nde azasi sima na biso parce que ezali na état ezali na ba état généraux moko te ailleurs dans le monde bazo tindela biso misolo ezali kaka ba contribution ya biso ba membre c'est-à-dire na fonds propre ya Aden nde misala oyo moni lelo et salami. Un fonds propre à Aden, ça vous a pris un peu combien de temps? Pour tout le monde, vous méditez, il y a à peine 2 semaines. C'est comme si Mbongo est à la déjà. Bon, je crois qu'il y a un temps qui a la visite d'inspection ici. Naza c'est tozala kinayo. To monaki misala ndenge ni nesengaki esalema. O ezali kaka toye ko bwaka nanu nzete ya Moïse na mai. Toyebi ke misala mususu ezali ya kosala. Mais pour le moment, koloba montant, je crois que Nabombi na wana ezali secret donc professionnel na koko bimisa secret ya montagne so Aden na bimisité oyo ezali ya moto ezali ete toyaki inspection totali tomoni misala eye toye ko sala mais pour na montant je ne trouve pas vraiment ezali important ya ko panzango na public mobimba. Merci beaucoup. Pas de difficulté aux à niveau à caisse. Qu'est-ce que vous faites maintenant pour mobiliser les fonds? Pas battre, mais ça les ébélés. Il faut battre la banque à pour niveau toilette et nani pompe ezali ezamala mouté. Donc pour quoi assainir milliers. Comment vous faites maintenant pour mobiliser les fonds de façon que bateau ba adhérer? Stratégie nous aussi là à côté non? Oui, stratégie ezali kaka moko. D'abord, ba membre équipe oyo mutonyo azali conscient na ko accompagner de les na musalo azali ko sala. Tout le monde est actif. Na moment il qu'il faut que moi 1000 francs, moi 200 francs, mutunyo swazali conscient na yango, bazali ko sala yango avec amour, avec courage. Mais tozali ko senga pe na ba balingi baya ko adhérer na kati ya Aden, baya po ete tangwaye adhérer a pesi moi 10 000 francs na ye. 10 000 francs wana ezokende na poche ya motote yango pe tozali ko sangisa yango pona pour continuer comme ça la misala oyo tozali na yango. Merci beaucoup maître Daniel chargé des finances. Merci. Maître Nicolas to komi penza na suka ya masolo na biso mokola lelo sika awa liloba na yo par rapport ya suite ya ba programme oyo boko bongisa na kati ya Adnen. OK, je pense que au nom de la parité soki biso mibali kaka tolobi
pambate l'organisation mondiale côté les melabiso que tozali ba dictateur. Au nom de la parité, de la courtoisie, je crois que yamboye de toshila nayo okotu na pe ba mama tozali na bango makanisi na bango pour être tokende liboso. Merci beaucoup maître Nicolas. Naebi que parité sengela qui est à la kaka. Mais à notre niveau, il sengela ka caméra na biso etambola pambate tomoni ba mama na biso bazali mwana mboka mbote na yo. Mbote papa. Bonne année hein. Bonne année. Tomoni yo lelo na kati ya Aden. D'abord sango ya Aden tango yaki oyambaki yango ndenge nini? Sango ya Aden tango yaki s'il faudrait le dire. C'est vrai que l'initiative est banda qui est pas à maître Nicolas. Quand on a partagé une idée wana, na mona qui est vraiment intéressante. Na priya qui est et tout c'est lancé directement pour na créer Asbel les amis des connaisseurs tambo. Vous êtes une dame aux anama makambo ebele mais costa la programme il y a Aden ndenge bazana plan d'action na bango ezamo large. Est-ce que tu es disponible aux autres se sentir à l'aise ou bien il y a un peu makamusu ces autres moi mal à l'aise kotala niveau programme ezali à Rovimba les choses à faire. Est-ce qu'au côté Mobimba ou bien il y a encore d'autres choses que tu dois D'accord, d'abord pour préciser, Naza, coordonnatrice adjointe, il y a Aden. Ok. Donc on travaille ensemble avec maître Nicolas. Koloba que volume yamsale l'équipe tellement ébélé et ils ont permettre d'accumuler on a activité mususu. Ils ont raison et qu'on risque à la faux fouillon parce que sur le ligne là qu'il faut que n'angoti na suka. Comme ba prédécesseur nanga ba koloba tout à l'heure. Vision na biso eza ya ko accompagner honorable les entambo na ba différentes actions na ye aposaka. Ezaka deux fois à poser acte moko boye akenaye ezana batuté o baza dévoué pour ba les cas après ba ça là ba constat est-ce que ils ont marché bien est-ce que ezana ba biloko ya ko revoir yangwana vraiment na moko ya ba objectif na biso ya structure na biso asbel na biso ADN eza ko sensibiliser population sur l'assainissement donc na but il y a qu'on concrétiser objectif ou un assainissement il y a espace public to penser qui il y a au moins qui la fois passé équipe moko ekitaki pour na inspecter centre d'handicapés à Kasavu pour voir un peu ba état ya ba toilette na bango ba se rendre compte que ezaki na musala ko sala parce qu'il faut rappeler que ba toilette ça a été construite par l'honorable Nicolas Lézère donc biso tozoni quand même après pour na rotala et comme à niveau nini ba constater que ba faux septique et comme qui déjà ba toilette et comme qui déjà rempli il fallait qu'il vider ba faux septique c'est comme ça qu'on s'est dit ceux qui tokokik maintenant qu'on penser qu'on vider ba toilette wana yangwana bo moni biso a. Merci beaucoup madame, je pense que coordonnatrice adjointe donc toko permettre prochainement tozana émissionner puisque kana ba mama ya Aden bala kisabiso le lingi kani baza ko bonga mapamba te ba mama baza ebele mama pona ko sukisa na yo pona compte ya ba mama message na aussi ko na ba mama nyonso pamba te ba ko mona likambo Aden neti likambo ka ya mibali mais to moni bino pe bokoti likambo ngo message na aussi ko na ba mama au jusque là bazo traîner pona ko adhérer na kati ya mouvement message na ngai eza que elongo to kokoma nazo benga ba mama nyonso parce que ceux qui te tikelika ba papa nyonso ba papa bazalaka na makambo ebele okomona bazo bosana biso toza wana pona kosunga bango yango nazo sisité basi nyonso o ba femme travailleuse basi o ba femme ministre bango nyonso ba s'adhérer longo poto koka komema eloko na biso musika pona kosunga bandeko na biso pona kosunga population na biso poso tolingi population na biso il faut tosunga pe bango yango message naza nango pona ko lancer pona ba mama nyonso bazala ba kisenso bazana ba commune différentes baya elongo ba s'adhérer pour elongo na bango et to kotambola malamu. Merci beaucoup maman, je pense que tokozongela bino na mikoleza ko ya maître Nicolas tokomi na suka un message no siko na population congolaise en général au Bakolanda mingi ba personnes vivant bon ba personnes vulnérables nyonso au bazuli baku ya kolando mokolo lelo.
Ok, merci beaucoup. Nathan dit d'abord équipe Nangai, Ndenge va répondre na rendez-vous tozaki nango en depuis aba occupation na bango ebele mais ba se dépêcher ba ye awa pour être répondre na devoir civique na biso. Nathan dit lisusu honorable Eliezer Tambwe, Mposhi, charmant, lolenge kani ayuka kabiso pe apesa kabiso batoli pour être tokende liboso. Nazali koyebisa bande ko na biso nyonso ya basi pe ya mibali. Aden ezali parti politique te, Aden eza équipe ya campagne honorable Eliezer te, Aden eza asbel ou ezali ko s'occuper na ba action humanitaire oyo ndeko Eliezer azali ko poser na ba action humanitaire oyo biso moko tozali na makanisi na yango po ete toyeba ko salisa bandeko na biso ya Kisasa pe ya ba mikili mususu. Boya ko adhérer na Aden, numéro ezalaka affiché na écran. Tozali na ba représentant na biso na ba chaque commune et puis ba représentant na biso quelques représentants na ba province tozali pe na ba représentant ya ba district boya ko adhérer adhésion ya bino nde ko senga ete tozala elongo pambate na kati ya mikongo na biso tokoma ete elongo nde tokokoma soki bino boye nde tokozala elongo to échanger makanisi eloko bomoni ke biso tozali kotambwisa mabe bopesi biso pe makanisi na bino ensemble nde tokoyeba kotambola tokokorriger ba erreur na biso oya ye na 10 francs oya ye na 100 francs tokolongo awa tokokende na centre mususu tokokende na ba prison tokomemela bandeko quelque chose pour ete lolenge biso tozwaka mwe eloko ya kolia bandeko pe bazwa mwe eloko ya kolia pamba te soki toilette etondi outi na toilette etondi ata bapesio sani ya ndenge nini olia okozala na appétit parce que biloko outi komona ekopesa ya appétit ekodécourager yango tokanisaki lelo ete banenga mosusu bake na balusambo pona commémorer liwa ya Patrice Emery Lumumba. Je crois que kolinga Lumumba eza kokende lusambo te pona ye kolinga Lumumba ezali ko s'intéresser na ba oyo bazali ko souffrir. C'est ça l'essence du combat. Okoki ko sambela soki otali babola te Jacques alobi religion na yo eza ya lokuta yango toye awa pona koyeba ko commune bandeko na biso po ete bango pe bazwa sourire yango na loba même makambo eza la makambo ba mapango eza la makambo ya nini na lobi na bino il y a un danger soki muto ake place ake mais loko epesa kanga kanda eza tangu yo ozali ko yebisana po na loba kana bino tous les jours. À un certain âge, faut que ça bien dit. À un certain âge. Voilà, sinon le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Ndenge Bomonaki a inauguraki, à Lansaki Babus, nous avons expliqué, et aye ko sala ke era ko lancé, baye ba service ba le bolongo la photo ya chef de l'État. Banani Bachaki, excès de zèle. Son. Balongoli. Mais le bus, comment on va le conduire? C'est aussi une question. Plus de 143, 998, 311, 332. Nazo Ebisa, il y a le bourgmestre, il y a Ngaliema. Alors, il dit que Misala na masikite zo qui n'a pas de tortue. Mais c'est le bourgmestre. Vendre. Parce que ndenge to bunda pona eloko wane salema lelo tozo bunda awa peut-être au mois de février awa bakosala quelque chose sur Itaga mais ba traverser bandi côté ya Itaga Kabambari et nous battons tous les jours mais ce qui tokei wapi tozo kuta misala ya commune ezo salim même ko tirer ba caniveau c'est compliqué bande konangai tomona ni lobi toko pesa bino wa suite na o ezali ko salé. Merci. Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais le dire.